TV ya Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oya ngai tolamuki mwa muke malamu mongongo ebandi kozonga malembe eza likambo ya nzoto mais problème eza te. Nous servirons cette république pour servir Congo na ba Congolais. Lelo toza lundi, toza le 7 août 2017. Pour sana bino eza kokoka koyeba Kinshasa kuna ilamuki ndenge nini, Congo ilamuki ndenge nini, parce que ne mon enseigne à la kaki que a frappé le 7 août. Ndeko Eliezer pesa biso sango yango bokozela. Tolamuki ndenge tolamukaka. Il faut qu'il y a eu un renforcement sécuritaire depuis Boutou, la barrière du Pai Nyoso, balobi ba koluka batu. Lelo na tongo na ba Carrefour Nyoso, ba soda batondi na sima ya kolamuka ndengo wana bandeko na ngai vers 9h passé masasi bandiko beta makasi na ngonga oyo to koloba. Mais ça c'est zobeta makasi tout autour ya prison centrale de Makala ko banda kuna ti na kota sana donc masasi ko beta na ndenga blague te. Est-ce que ne mo ndantsemi abimi to ezaka ko banga ezali ko beta batu masasi en désordre? Qu'est-ce qui se passe to ko ya ko pesa bino sango wana après bande konanga pambate bomoni eza sango moko to uti ko zwa sika côté kuna ya selimba ya babumbu batu bako bimate ezali moi matata mais tokoyebi sabino qu'est-ce qui s'est passé réellement lobi na Goma babomaki na ngonga 20h babomi un autre acteur de la société civile oazana ONG ezali qualité pour la démocratie et contre la corruption ndenge tokoloba nzoto ya Mowei ezana morgue kuna na Goma. Dossier mususu bandeko nanga na bandeko oya ngai eza dossier ya décision ya Tambwe Mwamba alobi ke suite ya makambo oyo elekaki na Lubumbashi na juge oyo azana dossier ya Moïse Katumbi. Tambwe Mwamba komi mukanda alobi faut bapesa autorisation ya port d'armes na ba magistrat. C'est ça la solution qu'il a proposée. Il s'agit de quelques minutes d'information, de réflexion, de vérité. Na lingi to réfléchir à haute voix. Eza mutu lokola monsieur Tambo que je suis civil mutu pamba. Ozwi munduki opesi. Munduki wana kopesa ye. Ayebi ko salela ngo pona militaire to policier salela munduki. Il faut bailler kolisa yendenga ko salela ya. Y aura-t-il une formation de ba magistrat nyoso ya komema manduki ezaka mutuna ya mibale l'état congolais manduki adotaka batu eza oya mila babenya aka soki aka 45 soki aka 42 ngana ebité makamba manduki bakopesa chaque magistrat aka 45 wana tena mukongo nak veste ou bien kozala ndenge nini soki ezaba manduki oya mike ba pistolet il faut mutuna mutani sombela. Alors que les magistrats balingi kutu bakende grève pamba te bako futa mamalamu te. Manduki wana nanya kosomba ngo pour que bapesa bango. Eza koloba ke soki mutu azana munduki nde bako beta ye masasi te ou bien il fallait renforcer la sécurité. Voilà bande konangai ndenge makambo ezali ko salima. Oye tokomona na Congo. Mais toko silisa intervention na biso le lote sans que to pesa bino ba réalité à Kinshasa. Mais loko na koloba bande konanga
n'a pas problème nyoso. Le Congo a besoin d'un changement. Le Congo, ils en ont ça ya. Les gens qui sont conscients de la situation na bango. Le Congo a besoin de la participation, si pas de la contribution de tout un chacun. Yango komoni eloko oyo na utaki koloba. Lelo cuivre et mati, les kilos se vend à 58 000 $ le kilo. L'isolé zobetamate. Biso toyeba kamakamuka tangu biloko kitaka. Mais tangu ezomat de l'autre côté. Lelo tozana Kinshasa bakosi bato ake dollar ezokita wapi? Ezokita wapi? Yo kende na franco luka dollar. Parce que tout est en dollars. Baminganga bazana kacha grève. Mais biso awa tozo renier seko renier. Batu bavimbi bango bazobina bazakuna te. Eza pasi bande konangai na makambu oyo ko saleba. Na mboka oyo abiso. Makambu koma kindeko welela. Ngaïnde Tshisekediste, ngaïnde na salaboui, d'accord, monsieur le Tshisekediste, tos unions to kabelio. Mais ni nos sala na cadre ya bolamu ya ba congolais. Zéro. Kinshasa. Et c'est réalité. Lobi to kopé Sabino aveni Bokassa na commune ya Kinshasa. Général Silvano Kasongo, au azalaki colonel, azui mokano kebawe wabakota na ville te. Ce qui koti, il n'y a pas de pénalités à payer. Et en deux bungisi moto. Veillons voir ce que ça va donner. Auto boy bato à sens unique. Mais bien mon ko bato à sens unique. Talambo kanenge zaleli. Ah. Donc on côté biso ba kinois bino ba kinois Kinshasa ya ngoi mais tellement que nous avons un peuple vraiment versatile au comment na baya ya ndenge wana kitiali batelemi wana umela na yo vanda na ngwende na yo lekiba nani aleki mutute aleki nde bino ba mandia ko kina ko senga pa na bango aleki nde bino bazono na basoba bosangisi mbongo boyebi ke bazoleni ya mbongo na bino izaba biso te. Voilà bande konangai na linga tomeka kwa moi kosolola mo muke. Je tiens encore à confirmer que votre site est déjà opérationnel. www.tokomiwapi en un mot.info www.tokomiwapi.info. Ba publicité na bino banini tozana la possibilité à kosali lango na sewana et tozo confirmer lisusu ke tokozala d'ici semaine oyo to bandi avant que sila ce qui makotie monani oto koluka pona kokokisa makambo babiye na ba makambo misusu avant la fin de cette semaine tokozala na espace Schengen. To sengaki que ceux qui bosa na posa tout monde au lieu de nous prendre à pied levé bobengi ndeko Richard Rich Tempête na numéro to pesa kibino wana comme ça pour harmoniser parce que toyaka un espace Schengen était pour na mikolo ebele toyaka pour na ba une semaine ba 2 semaines voilà toye kozonga. Merci na bino nyonso tout o bolinga kabisote. Merci na bande ko mususu o balinga kabiso. Mais là on a koloba bande konangai makambu misusu avant ya kosala il faut komitala kotala wapi ozokende. C'est la chose que j'ai dit dans ndeko moko ya kiawa que ayena droit de réponse au lupangu na ye et comme melanga tala mupiko ya ba fiche parcellaire. Je n'ai pas seulement voulu lui dire que papa awa ozata na document mon côté ya lupangu awa. Attends mon côté. De deux yo lobaki na yo que non voilà
ngai mwasi wana alingaka roule ngai mpona lupango ya 45 000 quand même ozwi courage ya kopesa 75 000 témoin nani? Quelle preuve? Ezate.